Bonsoir, bonsoir. La natala naza pour y permettre ngai na pesa bino mbote puisque na yeto sur la mboka. Son Excellence Dr Eric Nkoto. Bonsoir, bonsoir, Son Excellence Mutuna Nzambe Dr Eric Nkoto. Bonsoir. Bonsoir na bandeko na ngai Yendura Bongongo. Yendura Bongongo, bonsoir na yo, bonsoir na Mili Ara Koko Kitoko. Bonsoir Koko Kitoko. Bonsoir attends. Yende Balamba, Bongongo Maestro, Montana Kinunu. Bonsoir Nabino. Nani Susu Azawana. Attends, je vois. Vous êtes belé. Oh, il m'a dit déjà que vous appréciez qui dans un live. Bénédicte Sephora Yende Bongongo Hollande Ondongo Jupiter ya Okwes International Kulutu Jupiter. I salute you, my big brother, l'artiste, son excellence, monsieur l'ambassadeur. Duclin Blaise, artiste, I salute you. Mili Ara, Mi Mama Banza, École de la foi, Molaki Sinkoto, Christelle Meki, School of Faith, Kinkoto, Fisto Bongongo, Clarisse Pepe Mipa, Montana Kinunu, évangéliste Dadi Mabiala, Coco Kitoko, I5 Kitoko de Jésus, c'est pas moi, c'est I5 Kitoko de Jésus. Oh, bah, Otope Simbote. C'est ici, c'est Tosolo Lamboka. Donc, Ndena Lobaï na Batumususu na YouTube Nangai, Prince Kibambe, Sarah Matumbolo, Maître Jaguar, Liko Fiangombe, et Adams Protection Banamboka, Papi Coquette, Mabulu Kiboze Bele, la Monibino déjà, Ndenge bo apprécier qui est tous na live. Donc là, on a retourné na Masolo à Lelo, puisque Masolo à Lelo de Moutouza vraiment important. Na yeto solo lamboka. Naza sur volume nanga to bozo yokanga. Naza sur puisque poto nakangi son pour nazo gérer. Nazo gérer image. Naza si que bozo yokanga. Et ceux qui peut-être problème à son izali bo salinga ici. Ce qui Nzambe a pour permettre émission oyo na kotia yango lisusu na YouTube nangai afin que batu balanda yango bien peut-être omeka ko essayer ko bongisa yango na forme ya YouTube afin que batu balanda yango. Toza presque 21h53 quelque part na kota un peu moins tard pour moi bande comme susu ba rejoindre ngai. Donc là je vois aussi à niveau Bourgogne Jalier, son excellence serviteur dédié frère Omba, na pesi ombote côté aux alliés Kobo Sanate, Clovis Boukalengo l'honorable na pesi ombote. Et voilà. Naye nangaki to solo la pona ndeko oyo babomi ye na Congo. Ngala loba indengo wana na lobike babomi ndeko congolais na Congo. Babomi ndeko congolais na Congo. Muto abomi ndeko congolais oyo aza général. Donc avant déjà na introduire ba makambu o nazo ngana loba, il fallait tout le monde pour comprendre que na mboka na biso toza na problème oyo toza nango na mboka na biso, on dirait ezo pousser président de la république mutu nyonso akokoma président na mboka wana, on dirait faut azala un peu dictateur, on dirait il faut pas azala na ba master, puisque nasali constant moko ki camarade nde ezo sala na Congo, eza ba CVT mutu ezo sala na Congo, eza ki camarade. So nazoloba ki camarade, c'est-à-dire eza lokola ngai boye na Zubo Konzi, ali na regrouper ba Papi Coquette Mabuluki, ba Adams Protection bana mboka avec 12 diplômes na Zurich, ba Washington grand pays, ba Papi Gen to la vie na Zui bango nyonso to ba son excellence prophète Ezekiel Mbuku na Zui bango na na bango na Congo, na pesi bango ba poste to bandi au travail donc qui master donc tout ça même na air à poster, toi na air de service tout ça air na biso nyonso za ko seka ko vanda to meli
Kobetani ba maboko, donc Mkonzambo ka président de la République a kobeta na maboko na général, a kobeta na maboko, soki na nani, tout ça, c'est-à-dire pour entre, boza ba camarades, pourquoi boza ba master, c'est que pour na bino, soki bovandi, bozo gérer mboka na ki camarade. Congo ezotambola ndenge wana, Congo bato bazo gérer mboka na ki camarade. Bakonzi ya Congo bazo gérer Congo na ki camarade. Ce qui est bizarre, que bomona mboka munene lokwa Congo babetela kango tolo, soki babandi ba histoire ya Congo surtout na Facebook. Pour ba information ya Congo mingi ezalaka na Facebook. Surtout na Facebook, soki bato babandi kokoma, bato mayele ya Facebook, soki babandi kokoma, babandi kosala ba YouTube, babandi kosala ba panel ya ba TikTok. Congo ezala na richesse kaka ebele. Congo ezala kaka na bapomi bu. Congo bango bataka banguna ka mutu bataka biso na Congo. C'est-à-dire na Congo makambo nyonso tu otolobaka na niveau ya Congo, c'est que ezala na ngo kaka banguna ezala soki ndenge nini. Pourquoi? Puisque ki camaraderie ezosala manakati ya Congo. Nazana makambo na lobaka na bato oyo mususu balanda nga na yebisaka bango bo na lobaka business ezalaka na ki camarade te. Tokoki kozala ba master, mais soki toyokani tosala affaire wana tokoki pe kopanzana, tokoki pe kokangisana, puisque tozosolola affaire, tozosolola ki camarade te. Mais na Congo on dirait bazosolola ba affaire te, bazosolola ki camarade. Pourquoi? Puisque mutu moko telema na ye ka d'un bon matin comme ça a décidé na ndenge na ye puisque batiaki ye mokonzi na kati ya Congo. Et puis mutu te akoya wana pour intervenir. Lokola ye asi alobi seke tika ndenge wana. Naza sur bomonaki, nazalaki na moi le story moko ya muke na saki na tongo pona ko expliquer ndeko moko babomi ye na Congo. Ndeko wana mutu abomi ye aza général. Sikoyo ngai eloko na bandeki kolingana comprendre moi muke ezalaki ke ndeko akufi na Congo ba explication nyonso tu bato bazozwa kaka message moko naza si page moko ekomaki na photo donc mutu nyonso na kati ya Facebook na ye aza na même message, c'est-à-dire raisonnement ka ya mutu moko et permettre bato nyonso ba partager ka raisonnement mutu wana. Mais vraie version ya kokufa ya ndeko mutu monte a expliquer ki on a réseaux sociaux mutu te bozo koma mais bozo expliquer te puis bozo koma te ke mutu akomi na phase na ye mais bozo koma bozu eloko moko za lokola l'aigle de l'Éternel akomaki likambo bino bozo waka likambo wana yango nde bino bozo tia yango na ba mire na bino. Et pourtant so bolingi bomeka ko défendre likambo pona koza mutu to bolingi justice et ça quelque chose pona mutu, il faut quand même bomeka ko expliquer. Pour même ata ba konzi mususu baza na Congo, même ata président de la République akoko mona pe baye l'accès Facebook ke aigle a komi boye batie photo ya moto babi babomi papi gen a komi boye batie photo ya moto babi babomi news de star ba komi la mama a komi soki nani a komi. Mais en vrai même le président de la République pas ko vendre vos raisonnables siko moto ngo babomi ye na nani histoire ngo eza ndenge nini esalamaki nini moto moko te azo expliquer yango ntongo nga na yaki na live na nga na moi nalobi ke bozwa courage ya kopesa biso vraie version puisque les bato musuba okoma privé sa jamboka mino bato bolobelaka mboka ya moko boye ndeko oyo babomi général moko abomi mutu mondire bozo kipete sali ngai na lepsaka bato nga pona ya oloba likambo funa na précision tant qu'il na précision te naza likambo oloba te yango na sala direct na moi na signaler na bato balanda biso na bike oyo aza na vidéo oyo aza na vraie version ya ndeko oyo babomi ayela ngai version wana ba expliquer nga version wana. Merci beaucoup na master ya Aigle, merci na yo Semi Ntingi le journaliste nga na bengaka ye Semi Ntingi le journaliste oyo na privé na ngai akotaki na WhatsApp po atindela ngai vidéo na ndenge bandaki ko interviewer ndeko oyo bomoni na tie liboso na bino ndenge babandaki ko interviewer ndenge a expliquer qui fait, c'est-à-dire heureusement ye moko avant kufa balandaki na micro
batuni épée à expliquer. Et ce ndeko yé mon ami quoi expliquer kate bisonne surtout to ngai to zaka ba oiseau de même primat, c'est-à-dire to ngai to zaka message sur page moko etia bison surtout to partager. Mais toujours défendre des côtés. Toujours défendre des côtés. Toujours défendre yété na justice. Quelle justice ou écoute ça là que bozu mutu bombaï quelque part pendant 7 mois. Sans pourtant l'examen même na tibina la samba. Sans pourtant même Bukatela est au prison. Et puis place Bobomba est privé et tout. Même Kolia même. Na question nazo se poser. Ça ndeko azanga famille ou bien zakindeni. Famille basala qui ba démarche pendant kolanda makambo en fait que justice ça travail na yeto ba sala kité. Tout wana il faut tout se poser ba question. Famille na baza wapi. Nani azo bima na écran pour à défendre cause ndeko. Bon, quelque part, on a compris comprendre puisque force ya Congo, ils ont chose à Mukonzi, c'est que on punir le monde entier na nonga kisasa. So ko saka Mukonzi. Peut-être ba famille ba kalisi ba mu moko mutu wana ba obenga général. Un vrai koulou na nakati na likolo ya armée, ozo benga général, azo boma peuple. Boyebi na ba poto pour mutu moko ka ya pamba so kaka kufi et comme rapenda histoire ya république mo. Bakangi ka to français mon na pays moko bobo mon na na président de la république on a la sous ba pour inviter il faut lukande ni ya négocier afin que moi na nae o azana mboka mo boye ba libérer azonga le fisc na mboka na ba bomika mutu moko apamba bomo na ndenge pays uzala motivé na bana la président de la république tina mutu asuka afin que kaka justice et ça. Mais oya Congo wana c'est-à-dire qu'il suffit kaka tanga iso na benga allo bayambi na lobi c'est général kitoko c'est mutazo benga bokati déjà na basali na téléphone bomo na tangati na ya lokuta nazo kosa déjà ba famille nyonso bandi ko souffrir c'est-à-dire bokani si famille mobimba munoko po muto makasi oya leki général azate ata na famille wana bazana major to na likili lokola général aza likolo muto akoko kende ko défendre cause ya jeune oyo azate et pourtant aza congolais aza compatriote mwana ya mboka ya solo mabe nini garçon oyo asalaki oyo bakoki kopinir ye tina niveau oyo nde na tie photo bozomona moto akoki kolongwa ndenge aza bongo na teint clair bongo na bacostume bongo mpo akoma ondire moto avuta ya Ethiopie place moko oyo babandaka kotia biso na kala nzala eza makasi. Congo bakonzi ya Congo kindoki na bino ekosila mokolo nini bozo abakisi yango wapi o bozo envoûter congolais nyonso bozo envoûter tout un pays bato bazo tia bozo envoûter tout un pays bakisi na bino bozo ngo na monde ni bozo kosisa guerre STT bazo benga yo général o lata ba peta général mais ta mosusu ndenge otikala ta ko koma ta na front mon côté pour comprendre eloko nini esala na frontière entre échange ya ba immigrants tout ça oyebite mais ba bolini ba grade ya kusaka. Nana sabino yomo nazalaka nazalaki na Gabon. Na Gabon so ba yebisi oteke moto aza soda to aza mukonzi oyeba te. Po yeba moto aza soda po yeba moto aza mukonzi il faut la tateni. Tant que moto aza na tenité okoyeba te ke moto aza soda na Gabon eza ningwa. Mais na Congo na biso il suffit qu'à balo bagage bakomo bengwa ta adjudant c'est que on dirait famille na bino bokomi ben touchable mutako simba su bino azate. Donc ndeko oyo tinenga zawana akufi soki batu batiele yango makelele te c'est que nzoto na ye ekende perte famille na ye ba perdre ye soka za na mwasi a perdre ye bana na ye ba perdre ye pona individu ya général moko oyo ki toyoka nanu de quoi toyoka ye nazo chaye toyoka puisque ngala lobaki botindela nga vidéo. Merci encore une fois son excellence le journaliste Seni. Naba botindela nga vidéo. So botindela nga vidéo ndenga ina koya to solo mboka puisque biso to ya ka tozaka na besoin ya kozwa vraie information. Ngabo koye bisanga ta na minute oyo likambo mo bosu tant que na na information vraie te na niveau pena oyo singa keza na leka na ngati. Vous remarquez qu'il y a un super montant, il y a un salaire, puisqu'il fallait qu'il y ait un moyen de démarrer machine, il y a un code de élément, afin qu'il y ait un bagage à monter, na projeté image, afin qu'il y ait un surtout pour l'analyse, une agression officielle TV, bomona. Na zo tche la bino vidéo, boyo kaye, bomona na santé en déco, n'enge kono. 7 mois na kati ya prison, sans que sambisa moto, mais, ils ont monde à vampire ou bien comment? Ils ont monde à vampire ou bien comment?
to mekana kolanda image bongonga na zongela bino. bakangaki yo nde balibere yo lelo bayobokanga na Californie na hôpital osalaki nini? salaki eloko te likolo nawelaki nzela na 3 pine. Donc yo oza conducteur ya 3 pine owelaki nzela nde bango bakangaki yo? bakanga ngai mokolokolo général atinga 5 personnes na badistrict yango batinda biso na IPCRIM 7 mois mobimba. 7 mois. Siko ozoka ndenge nini? makolo natelemaka te tambolaka te oketo moya telemeza te. babetaki yo fimbo te? babetaki yo fimbo te bana bakanga yo? bakonzi oyo bakangaki oyebi bango basambisaki yo? nasamba te. osamba te? tililo. Ok, merci. Kashoni ozaki na kashoni? Amigo ya wapi? Ba amigo zebele abi ozaki batiaka bato. Ozaki na amigo nini? Amigo na IPCRIM. Na IPCRIM na Gombe. Na Gombe. Ok. Depuis mukoni bakangao? Depuis le 5. Le 5 nini? Le 5 à 5 mois. Le 5 à 5 mois 2025. 2025. Merci beaucoup. moto alongwe ndenge bomona bo po akoma ndenge akomi wana. Donc santé o moto aza nango o ese dégrader tina niveau o ya komi wana. Basali examen ya sida te, aza na problème soki na sucre te, aza na problème ya cancer te, aza na problème moko te, mais bolongo lié na forme oyo azali avant pour akoma na forme oyo batie après. Même na elobeli na ye bo comprendre que azasu na souffle te pour na aloba a s'exprimer. Donc ka ye moko muto a expliquer vraie version ya makambo akutani nango biso nyonso tu bato nyonso balikai na réseaux sociaux oyo bazo loba oyo bazo meka ko loba pour na justice na ye mutu monte azwaki version oyo. Depuis 7 mois bakangi batie mutu na prison. Pourquoi? Raison oyo bango batie na prison eza pona koloba que ndenge azawana moi embuscade esalamaki pona général aza koleka. Lokola général abandaki koleka na cortège ye aza moto moto et sali moi cafriage 5 personnes donc bagarde du corps ya général bakiti bazune de ko oyo bakendane ko tia na prison sans basambisa ye sans balobana ye sans basala soutenir donc bapiner jusqu'à ce qu'il a akufi na mboka ya loi. Après ya bozo ba Congo ebonga so ba bi Congo ebonga te non bino bolo ba bongo so lo bi bongo se koza ko mais mboka ebonga ndenge nini bazo so ngala lo ba biloko mususu tanto lo ba fa za poto ezora bato mususu poneti ngana vani na fungoli caméra to so la mboka boy eza na yebi yete mais na ju problème na ye na commission moneti famille na ngai mutu to kufi yango na yoki pasi siko so na lobi na minute oyo bozwa ke ngai nde babomi ndeko na nga na bike mboka wana emona ebonga te yo banga ko na c'est ko ça rwanda tout ça mais na ko salo mabe puisque likambo so ezio te ozomona ezio bato mususu esala bato ndike pa na bino ekota te esala lokwa bino boza bien tout ça so ndenge nini mais ekomela bino na ba situation o ekomi le famille donc de quoi perdre des vies car pona moi embouteillage tout ça kaka pona moi cafriage asali et puis asali président de la République ta asali général. Na utepe sabino tout à l'heure nazala na Gabon okoko vanda même na kati ya taxi oye bateke mutu aza mpanzi na yo aza général bana besoin na ngote na kenda ti liboso ya résidence ya président de la République nazo solo na ba garde républicain liboso ya lopango ndo nazo loba iza o nga na sala bakoko kitoko témoin ba maître Jaguar bazala nanga
Pour na bango kutu le quoi bavana na Gabon, c'est comme si biko zala neti tout ça na bisi bango non chez nous biso place to zalaka ezaneti bino bozalaka te naza sûr te puisque déjà na ye ou manquer mutu te na ye au ça des autres na ko finga te mais après naza na visa tourisme ba bisinga awa wa résidence à son excellence mais c'est le numéro 1 de la République ya Gabon. Ah bon ouais. Ba o bazaki na liboso wana me bagarde républicain bazalaki na mo batu mususu na se présenter wana bandeko bazalaki nanga ba approcher le fait bango bambote tout ça non la bien na salinga bien na moni quand même résidence ya mais c'est le président ah oui aza awa tout ça yo nani na tenga na nga mutu simple mutu na yeka visite na Gabon mais c'est ma toute première fois ya nyata Gabon et puis nazo meka otambola moi ah c'est bon est-ce que na koko zo photo ata liboso le pango ba bisinga non photo nde moyo zoate liboso le pango tout ça puisqu'il y a plein de caméras ce sont une grosse photo il faut pousser dans moi à quelques mètres aux yeux attendre musika. Merci bon ah merci c'est gentil c'est gentil c'est gentil. C'est tout to solo na ba soda bazo sekisa yo ezate le roi na Congo bongo donc olinga pousser na babane bano yo bolole na yo jonga simakuna tout ça yo pousser na pemena mukonzi bokanisa boza banani kitumba est aussi la tête tozo akisara ba rwandais tozo akisara et pourtant biso moko nde toza ba agresseur biso monde to ba génocidaire biso moto ba vampire tozo boma ba mboka na biso siko makambo aboy ba tio mukonzi pona o gérer mboka o gérer population to ba tio mukonzi po boma ba yo za na posa yo siko ovana na kitu wana obani ko pesa c'est-à-dire mutu mota ko likana baba même na bino na koma na Gabon na Libreville wana bazola tsanga o ndako ya premier ministre aza na cité akenda olukanda kuna Gombe te to na ba campagne avanda na cité ba on accès o et pas général kinga na cité boko na pena nzela mususu to eza na salité avanda wana elo gradité poste te elongola ye na place abanda ko vanda to le pango somba po akende ko luka ba Gombe ça dit bino bolimbo vana ba paso eza lix po ba mona ke Congo eza kitoko tout ça et pourtant ba côté siko wana o ya salité moi bo bungi chez eux à la tête puisque pour na bino bosi bobima na ba quartier na bino oza mona ki sensu loko komi mukonzi okena na ma campagne o reva ma campagne banana ki sensu ta okomi ka mukonzi ndako liboso na ma campagne oyebisu ki sensu te obungisa ki sensu neni okomika mukonzi boy pa oke Gombe oyebi kutu susu soki luvulu te okobongisa luvulu nengene jeune azoluka mbongo na ye ka ninga azokumba ba moto po amemata bato bapese ba franc yo yibaka deja ba milliards po botinda babana na bino na bapoto awa ya kovanda awa kaka ndenge ndeko wana lekaki yango bokoki opinir mutu tina niveau boboma mpo bimayi na liwa bayi na puni ya oloba te naza sûr déjà on a lobi eza enough message les a passé mais na ligne na lancé message na monsieur numéro 1 de la République président Fachi message on a na lancé à liboso eza pona président Fachi son excellence monsieur président de la République soki général wana boyebi musala na ye bino batu bochaka ye c'est que boza na objectif o bochela kai na mboka naza si te que bochaka ye po boma congolais naza si bochaka ye po ba gérer mboka ba gérer peuple congolais ba contrecarrer nde munguna oya ya ka boma peuple congolais soki réellement boyebi puisque ils ont la batu mususu pe ba na Congo na ba fonction même le président de la République a yebi ne ba ngoti ayebi kutu te même sous abandoka moi général comme on écoute nani o mena yebi ete ayebi bangote du batu bazo se faire ba konzi na ndenge na bangoto mona wango ba misusu bakota même tina parlement wana o kaza député te donc na Congo ici fika ba sailo makaron za na moi j'ai mon boina o komi pe mukonzi son excellence monsieur le président de la République o ya za mwana ya mboka aza munguna ya Kongoti aza mwana ya mboka oyo abandeki kodébrouiller vie na ye sans mbongo ya l'État azobundana na vie na ye aller sa famille na ye sans apport ya gouvernement sans même demande ya crédit na ba banque po asomba moto général wana ana mbongo ana ba pété akoki ko sala soki nini ana vie na ye mais vie ya ndeko oyo esili pona général alors biso ba congolais
biso bato solo mboka toza na besoin tomona ba image ya général wana bobengi ye akende ko passer na audition. Toza na besoin ya général wana akende koloba eloko nini oyo epusaki ye bazwa ndeko oyo baboma ye. So tozoloba eza général puisque eza général. Mutu moko ya na intervention te ya kolobake comme ya lobi 5 soldats bakiti bazuye tout ça puisque général akokai kokita na kati ya mutu ka bibotika ye. Botika yake. Général azaki na droit ya kotika ye botika yake. Mais général apesi ordre bozwa ye bokende na ye bakenda na mutu bafandisi 7 mois na prison babomi ya kufi. Général wana to solo la mboka toza na besoin to projecter ndenge nini bakoyoka général wana. Il faut passer une audition. Général wana il faut accompagner la justice. Général wana il faut batia na prison. Puisque aza généralité aza criminel. Aza plus que même bateau bazo buma Congo. Message nanga ya suka yango wana. Na adressé message au numéro 1 de la République, son excellence, monsieur le président de la République Fatou Beto. Ba o nyo soto ezalaka o ba procureur de la République o so banani ba nyo so ba na ba mafia. So président Betty Marteau na table makambo ekende liboso. Na suki wana to présenter ba condoléances na biso na famille ya ndeko oyo. Avant na tikabino nazo zongisa susu vidéo na ye boyoka ndenge nini a s'exprimaki avant ye moko akufa. Tolanda. Nani? Il est mon nani. Il est mo Mosengo Nzuzi. Ovanda wapi? Mokali. Ovanda Mokali. Ah, au komi na hôpital boni. Na komi. Batika kingai. Batiki. Bayo boka ngai awa. California. Donc bakangaki yo nde ba libéré o lelo. Ba libéré na lelo bayo boka ngai ya California. Na hôpital. Osalaki nini? Salaki loko te likolo. Na wilaki ntela na 3 pinets. Ah, donc yoza conducteur ya 3 pinets. Owelaki nzela nde bango bakangaki yo. Bakangai. Donc voilà, tellement bawela nzela na général akangi bakangi ye babombi na prison pendant 7 mois. Na minute oyo tozo na bino ndeko oyo akufaki déjà, je crois depuis hier, et mokili mobima bakomi ko panza na ba Facebook pour nous signaler justice pour ndeko oyo Nzuzi. Alors to présenter ba condoléances na famille ya ndeko et puis to sengi justice ya Congo et ça la musala na yango. Tokozana esengo soki tomoni général wana balekisi na tribune asambi pe bakateli mbano na ye puisque azali moto ya mibeko aza moto ya liboso oyo normalement il faut abanda kopesa ordre na pays soki déjà bango bazosala ndenge wana c'est que bango nde bazoboma Congo. Merci na bandeko nyonso oyo boza fidèle na biso oyo bozaki patient ya kozela programme na biso ya butu na lelo na pesi bino mbote pe na sepeli na moko isika bozali ndenge na lobaki toza toujours ensemble évangéliste Dadi Mabiala toza toujours ensemble et merci beaucoup na Lorraine ML, merci na yo, merci beaucoup na David Bosemenani. Wow. Merci na yo, merci na les news des stars, merci na RD Congo Info, merci na Afrique Rédaction, ya Roger Bongos, merci na Nana Kaza, ya Media Group et SCP Lissa, merci na 2023 Fati président Ourien, merci na Bino, merci na César Ngadi ya Clébois, merci na Ensemble pour Futur Congo, merci na les news des stars na lobby, merci na Jupiter Bokonji ya Orquest International, merci na Centre évangélique Pierre Vivante, merci na Lili O, merci na voilà na Nimsusu, voilà donc ba o na moni ba kombo ezaba ba o na tangi ezate ke ono ngai na bandai kolanda yo obwaki ngai te na bwaka er mona moni commentaire na bwaki yo er moko na moni place o emaki to komantaki
Comme ça, et vous permettre quand même pénamona na ebake nani azaraki wana na ligne na salaki bon. Donc vous allez toujours brancher na RLC officiel TV pour s'abonner massivement, pour partager puisque année oyo toujours le gâteau meka ko essayer ko sala de best. Jusque là, na ebike bobo toza na mabota na bino. God bless you and bless you and bless you all. We are always together. En anglais, on est toujours ensemble. On va essayer de faire l'effort. Il y a pour satisfaire tout le monde. Nalobaki ango na ba o balanda YouTube na ngai ya ne nalobaki ke biso toza ba artiste. Ngana artiste, l'artiste n'a pas d'âge. Ça biso na yebo na yelo kwa sa jamboka, na yelo kwa to so lamboka, na yelo kwa l'aigle de l'Éternel. En dehors il y a ça, dans la scène kitoko o naza pena makamususu avec beaucoup de limites na ba respect. Voilà, bote na biso ba regarder. Oyo ko tchali solo moko boye ya mutu. To makamu moko boya moto non na yo pende to zwaka yo awa na raison de to sala boye eza makambo yo pende to zwaka yo te. Donc awa naza le roi net naza au milieu du village naza le roi naza artiste nazo incarner ba rôle o naza là. So na ye le roi sa jamboka na lobi mambo ya sa jamboka. So na ye le roi to so lamboka na lobi ba kontia Congo. So na ye na makambo parole de sage na lobi ba pasteur. Na ndenge ya bien tout comme na ndenge ya mabe. C'est na makambo na lobe ba musicien ya mokili to ya nzambi ça dit biso ngai na toza ningwana yo lingo tala ngai ya mususu ko no on est biso so photo zo bible minene to tcha sa mapeka ngai naza pasteur te oso na yebo na ti sujet de prière na bani côté ya awa no awa na pasteur te awa nazo sala musala oyo nazo sala so yo talinga ko tala nga na misu ya 5 kitoko te puisque so tala misu ya 5 kitoko o mona ke naza papa ya bana naza na vie. So talingai awa talanga na misu ya l'aigle de l'Éternel to ya Saint de Jésus kitoko to ya sage ya mboka puisque awa na oloba oyo eye oyo ba pesinga oyo na lingi to oyo tozo promouvoir pour tout le monde. Ba obola ndenga na YouTube naza sibo mona ima na lobaki ba oboza na ba statut na ngai ya WhatsApp naza sibo comprendre inde na expliquaki. C'est-à-dire banda na mukonzi mboka banda na ba pasteur tina mutasuka biso so total ka foot biso nzo total ka W SmackDown ba catch ya ba américain biso nzo total ba débat ba politique côté kuna ezaka na moto mokili na moto nzambe te so ekomi un mususu ngo promouvoir to mission mo mokili o no ba mission mokili c'est que mission mokili asimba akisi mission nzambe asimba akisi te ko ta ba lodge lelo ba olobela mingi ba mission ça dit na business mutu to aza businessman mutu te aza oyo mutu te aza oyo voilà. On a un peu na bakisi yango puis na saki live et na saki déjà émission pour nango pour na ko expliquer par rapport à makambo tout ça la même chose surtout tcha ba statut atumususu bazoloba bayoki libanga na yo et pas prophète Ezekiel Simbuku bazobengo na ba téléphone yo ndenge to zwaka yo mutu wana azo attaquer ba sala nzambe ndenge nini azo kumisaka yo ngai naza tolobela vie ngai naza tolobela vie donc naza part of tolobela vie na kata team na staff tolobela vie c'est-à-dire tango biso toza na kati ya staff wana c'est-à-dire toza ba sage parolier toza na ba pasteur toza soki déjà prophète Ezekiel Simbuku azo dénoncer ba sala nzambe yemo aza déjà mosala nzambe il faut comprendre yemo aza déjà mosala nzambe tango azo loba makambo eleka na monde na bango na terrain na bango. Et azolo bango te po yende aza parfait non mais aza ko dénoncer puisque alingité monde wana eza toujours salité et soki komo na ngeza na kati et naza obligé puisque nga naza tolobela vie donc toza team eza équipe nga na ko leka pe na plateau wana pe na ina puisque nga lela na lobaka o esengi na loba na ko dénoncer na ko kumisa na ko tomo na ko kitisa awa tozalaka na acheter awa tozalaka na casquette mususu. So ito bimi awa ta mususu moni même so ba moto banda na mona etongo ti buto avanya vufunga munoko na ita zo lobate. Donc on est comme ça. Tu ya ki pona ngote wana na annoncer pour vous comprendre lisusu. Tu ya ki pona to signaler ndeko oyo auti ko tika biso to présenter ba condoléances na famille na ye et puis to annoncer peto cha makelele na Congo afin que ba konzamboka ba fungola misu ba kangela biso général oyo. Nazoka kombo général o pa ebi kombo na ye o komelinga ngo même na commentaire pour funa luka photo na ye nazwa émission on a tia yango na YouTube na tchepengai en miniature. Donc objectif na ngai émission o ezaki na ko zo émission
na tie yango na YouTube, mais il faut nazwa photo ya général na tie en miniature afin que bato ba comprendre que mobomi ezaye il faut bato ba comprendre tout bimisaka bango na poisa puisque baza ba vampire bazwi bokonzi na makila ya bato bazoluka ba makila pona olia. Il faut to dénoncer ba masolo o, il faut to lobelaka bato ba front na biso est kuna bato ebele bakufaka to mona bango jamais bakenda bitumba kuna ba ozwa bana bato batindi bango ebele bakebitumba kuna bango batikali na sima po batamwa na ba cortège ka na Congo na biso na ebite so na Brazza na sina mona mondiri na mte na Congo na biso kaka nde mutu toyeba apenda ke oyo aza mokonzi ye même bana ye ko toucher bango te na Congo na biso kaka na Congo na biso kaka to mona toyeba ke mutu oyo ninga aza wana ko tape na kata bis na bino afuti te po aza soki maître ka na Congo kaka na bamboka mususu babiloko wana ezati bamboka lokola ba Gabon eza na mpe ka neti Congo mais bomona kuna bana respect ya mutu bana dignité ya mutu na Gabon bafingaka mutu te na Gabon na koma na mboka bazobisanga soyi ozoya boye mutu azoya boye okokobwaka soyi te ko obwaki no soyi na yo na ndenge ya mususu to mwa olokaki soyi mabe to kele ya koko porter plainte abila amoninga bwaki soyi seka amoninga salite ekomi pe procès tala ba mboka oyo bato bazovanda mais ça pe ba mboka ba Afrique mais na Congo siko soyi yo za mukonzi seke quartier mobimba faut ba souffrir po yo komi mukonzi bakotaka na ba CVT na kibokonzi ya Congo bakotaka na ba connaissance yango omoni bayebi misala oyo bakokosala te bokangela biso général na suki wana nzamba pambola bino Mikileza boga grâce paradis mama ya Dania Kolongo Raïs Ambour mwana poto tongo Chicha Lopez na l'autre Jenny Lopez Kofamoto Mama Swagger Troll Balakati ya Brésil Makambo FBI Ada Mena lingaka poto makasi poye Bakouvert nyonso tout ya partout dans le monde Simba Kade na yo Kende resto du Caire Bangoudner Otelema Kolana ndako yaya na yo te Bakofi na yo Bakoune telema Fa respise na yo Kende rendez-vous Biso kaka boye Bana poto akala bayina biso Bakosa biso pote beba balokuta Noni bango bakala miyibi Bana poto asika toye kokonge Bana poto akala Na lela bino bafort bangunder Koyiba na poto te Kobeta pe nguma te Kola na mwasi mpona mukanda pete Buna bozwa Bangunder Sokolaka foye na yo Kokundaka na bafoye te Yoka basisa social Sala CV avec une respiration ya munda Kero dépose bakozwa yo respiration ya munda epesaka mukanda respiration ya munda epesaka musala kozwa musala kolona pongi te tika matalana biso bana poto kaka boye te so respise alikuwa kadi na yo alikutoke mikili bana poto sika tala mukolozo mukanda mukolozo edisa na yo biso kaka boye te poto lakisa respise na yo lakisa passeport na yo lakisa kadi na yo lakisa resto di guerre toke resto di guerre na biso obine na lela poto na lingaka poto fort tika na lia na nga na mela supu na nga na lela mikili kitoko foye